Abonnez-vous sur JK TV News. JK TV News de Maman Judith Kalanga. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Le décryptage des informations à temps réel sur JK TV News de Maman Judith Kalanga. Et président Lolo Moutima, soyez branchés, connecte-toi sur JK TV News de Maman Judith Kalanga. Et c'est David Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Oui, il a mbongo. Mi bal na biso ya lelo ba ko molinga baso ba na mbo so na mbongo te mo so mobala o te alingi o ba dos o donc mobali moi so a mobala mo singa mobali mo singa mo so mele téléphone moi so azo oui mi bal na biso ya lelo ko mi bongo ba ko molinga biso na ba intérêt mo bo siko ba intérêt mi bal na biso ba ko molinga la biso yango pe to tinda biso basi so za maele te okebima na batata mi bimba ozu maladi mobali ya no tikala mobali so ka découvrir ka na maladi ya tikali yo kufi donc mi belle na biso bazo pesa biso vraiment tenter les aki ba mal so akala ozane loko côté mobile azu en charge a boko asali bena rôle ya ki mobile na vie aibi ke moi so na lingi a famille pauvre fona sungaye atanga pe famille ngeza neti mais néanmoins na so ki parata na yi belle pesa lelo ko sombela moi si plante éviter consommer moi si parfum éviter bafuta éviter donc moi si azo vivre yé moko mais arana mobali et mobali lelo so doza na mbongo te wana le côté au pour ça bébé na ote donc il y a moins de routine biso basi baso basangi maîtrise aibi kalinga mobali wala tellement bello ma mobali kitoko mobali moyena tike exact donc akumo ke bima na batata mi bima car pour satisfaire jeune garçon moko boy donc ça passe niveau to okende mabe ekota Barbine Mongonzi na ozongelo bien Hervé Mokili na oki Barbine Mongonzi lobi escroquera bonwezo utapa na bino mibali bokomi ba gigolo boniko kipe basi na bino te yango basi pe bakomi ko ça n'importe quoi likolo na ngo po bakipaka bino bonisi ko za charge na mitaki mibali te etant que yo mobali okolo bani na sujet CGO yo ngana ko lobela ngo soli bolwa ke biso mibali nde toza ba sérieuxté j'ai la part ngana ko regretter pourquoi parce que au moni au rolinga moi si lelo zana moi si vivre na moi si donc le fait que au début ya kana yo bunda kana ti mobile na moi 10 francs na yo mais moi si aligné basi na biso lelo 5e génération pas monika ki azala toujours à la page donc so mon ngani na moi plante wana yepi faza na ngo parce que mobali ozo vivre na aza est capable ya kozana na ngo au lieu kanga muté mo supporter net ba maman na so kala l'air ba ndo vivre na papa za na le côté maman so supporter karabo ngo ya mo papa qui na moi 10 francs famille moi ça za na mo famille bien aida ka mobali na ye mais alelu za bongote. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct JK Télé News. Aurélie Fangoula, maman des garçons capables, autrement dit la bingazone de la presse congolaise. Bienvenue dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango pour na lelo na mbelibino mobali munene pena mwasi munene oyo bakenda sango tozana bango na plateau awa eza ya koinda eza ya kobeba tokolobela nini lelo na émission na biso na Bayeba Kenda Sango. Tokolobela l'escroquerie dans l'amour. L'escroquerie dans l'amour. Nangambu ya mwasi, pe nangambu ya mobali. Comment l'entelo bolingo to momo na plus que
bolingo changer forme au lieu ça bolingo auto yebaka kala mais bolingo lelo et comme plus d'intérêt bolingo lelo et comme plus ya kolanda soki nini ensemble na invité na ngai awa to kolobela yango avant na pesa bango maloba la pesa mbote na yemoko la patrona Judith Kalanga mwasi atika pembe na défaut autrement dit Jika la maman des anges adorables, sans oublier notre papa Joseph Magloire, wana kati al monde. Sponsor pe molandi munene ya Jika Télé News Delvis El Sacero, balobi yenda kanga maso na kati balmajik wana. Na bosanité maman Odile Kitumba, molandi munene grand prêtre mère ya chaîne na biso Jika Télé News. Fabrice Mande na sira fongo déjà plateau na kotisa invité na ngai o ata mopandi na ngai oyo que j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonne santé. Je vais bien par la passe de Dieu. Ok, c'est présenté balandi à Jika Télé balandi na biso ba yoka ba ye balelo na yembeli bango nani. Ouais, nga comme on a fait mokili. Ok, merci. Na reçu sur mon mopandi na awa. Nasi eko to boye bien déjà. Yemoko lelo se présenter pour na présenter kaimi mais lelo yemoko na PC pouvoir wana à se présenter. Ma copine bonjour. Bonjour na abonné na biso bandi ko linga biso biso to linga rabino pour continuer pour s'abonner awa bozala jamais d'ici parce que musala biso za ka ko so ba information ko informer bino balandi na biso o ko pesa biso vraiment confiance. Merci. Wana ezaki bongo barbine mungondi la capricieuse de la presse madame Abou puis à la figure d'orange à la presse. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Merci encore une fois de plus à notre boss Alexis Casse depuis Belgique. Alexis Casse depuis Belgique. Londres. Alexis Casse depuis Londres. Alexis Casse, notre boss depuis Londres. Je te salue, notre boss. Merci beaucoup vraiment pour commenter, pour liker. Vraiment, ceux qui ont tourné la vidéo, pour s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Donc, chaque fois que les mains abonnés, on va nous recevoir. Merci à maman Judith Tekalanga, à la patronne. Merci à Pembe, mon petit Pembe na défaut. Maman Judith Tekalanga, je te salue. Merci. Ok, merci trop ta maman. Na maman a dit comme la mission à Mukula Lelo, l'escroquerie dans l'amour. Balobi mibali nde babebisi bolingo na ngambo basi balobi mibali miki bakomisi bango bescro parce que bango nde bakomotinda bango balinga batata mibimba po baya kobokola bango surtout mibali baza bajigolo na obanda na ngambo barbine comme ça après dans ongela et fait pour na barbine mongondi est-ce que escroquerie ya bolingo soit l'escroquerie dans l'amour ezouta na ngambo nini ouais pour na ngana ko loba oveni vango escroquerie na bolingo so ezo utana ngambo nini plus pour nanga zo engager kanga ezo utepa mibali pourquoi na lobe ezo utepa mibali na biso ya lelo bakomi kolinga biso na ba intérêt voilà donc so za madame te ne basi le bolingi bokoma ba madame oza madame te mais olingo za madame yango ko motinda bino bosimba ba kisi bosa ba blo mo ezanga tina ko bimana mibali mikolo ka pozwa mbongo oza madame bokola mobali moko boye ya jeune lelo mibali oyo mibali na biso ya lelo ya 5e génération bakomo linga baso bana katubu bianza so za bongo te donc ye a capable otinda yo kende bimana Diego zwara mbona wera ngaka oui ye ngaka mbongo mibali na biso ya lelo bakomo linga baso bana mbongo so ana mbongo te mwa so mobali olingo te alingi obando donc mobali mwa so a mobali mosinga mobali mosinga so mbele téléphone mwa so azo oui mibali na biso lelo ko mibongo bakomo linga biso na ba intérêt mo bo siko ba intérêt mibali na biso bakomo lingela biso yango peto tinda biso basi so za maele te okebi mala batata mibimba ozu maladi mobali ya no tikala mobali so ka découvrir ka na maladi ya tikali yo kufi donc mibali na biso bazo pesa biso vraiment tenter les équipes en mal soit kala ozane loko te mobali a vu en charge a boko asali bena rôle ya mobali na vie ayebi ke moi so na lingi a famille pauvre fona sungaye atanga pe famille ngeza neti mais néanmoins na soki parata na yi belle psa lelo ko sombela moi si plante ayebite ko sombela moi si parfum ayebite bafuta ayebite donc moi si azo vivre yemo ko me arana mobali et mobali lelo soki ozana mbongo te wana eloko te oposa pembe na ote donc yango ne zotinda biso basi baso basangi maîtrise ayebi kalinga mobali wana tellement bel homme mobali kitoko mobali moyena kende moyena tike exact donc akumo ke bima na batata mibimba ka pour satisfaire jeune garçon moko boy donc eza passe niveau to kende
mabe ekota Barbine Mongondi na ozongelo bien Hervé Mokili naoki Barbine Mongondi alobi escroquera bolungezo utapa na bino mibali bokomi ba gigolo boniko kipe basi na bino te yango basi pe bakomi kosala n'importe quoi likolo nango po bakipaka bino bonisi kozwa charge na mitaki mibali te etant que yo mobali okoloba nini na sujet en sujet oyo ngana kolobela ngo soki kolobaki biso mibali nde toza ba sérieuxté j'ai na part na ngana ko regretter pourquoi parce que au moni okolinga mwasi ozwi mwasi lelo oza na mwasi ovivre na mwasi donc le fait que au débrouillaka na yo bundaka neti mobali na mwa 10 francs na yo mais mwasi alingi basi na biso lelo 5e génération bamoni kaki azala toujours à la page donc so mona munengani na mwa plante wana yepi faza nango parce que mobali ozo vivre naye aza capable ya kozala nango oleo kanga muté mo supporter neti ba maman na biso akala l'air bando vivre na papa za na eloko te maman so supporter kaka bongo ya mo papa qui n'a moi 10 francs famille moi ça dans ma famille bien aidaka mobali na ye mais alléluia za bongo te mais plus bini mbel bongo linga biso na intérêt comment moi ça supporter sous moi so azana eloko te mobali olingete kala ezali ke mobali azana eloko te ne moi so olingate mais lelo comme moi so azana eloko te mobali olingete mobali olingaka moi so ebike par yene na ko profiter même na nzira na ina ozomsala na nzira na comme amona mbo comme moi so na salaka akosombela nga téléphone na kozo moi chemise et tout si vous le bateau que basi ba supporter mi bade bino mi bade bongo na ça passe na pire esprit on a ko lobeza ki tokozwa mwasi oyoyo neti mwasi napesa exemple mwasi asalaka te bana eloo te famille na yo mpe bana eloo te mobali moko azwi yo atie yo na ndako yebaki charge wana yo c'est ça nini ezonga na mobali na moto ya mobali mobali amema nkolo na ye maintenant eloko tosalaka tolukaka nini mwasi moko ayebi ata kodébrouiller mwa ndambo abundaka ata na vie il y a un plus nga pena ba simplice to sali moi eloko mais yo wana eloko te bon à quoi bon non yo encourager donc pour na Hervé Mokili moi si faut ça non na un plus avant yo s'approcher na moi si c'est comme moi si peut-être pour na cause na un plus on essaie ngasa na moi commerce asa qui que ce soit pourquoi pas moi si au cause pe moi soit na eloko te mais yo pe osali ye peke akoma na eloko na un plus ozo linga wana ozui moi si na yo waza bien bosali un plus wana opesi ale bomandi maman chemin na yo linga okuta moi soit na un plus oui maman journaliste omoni okozala na moi si obimisi ne fisque $100 $200 mais tellement moi c'est un esprit ya créativité te hein na $100 on oyo kutaka na 50 fois omoni donc et en plus c'est là où to biso senga mingi moi si faza na bagage na esprit na zone soki oekuta na moi ça bongo ça grâce à Dieu mais les loso za na moi soyo ayebi ko créer te yo payé $200 mais on se retrouver au coûter na $5 est-ce que aux avantages nani. En tout cas, merci Hervé Mokili. Nous avons dit que Barbine Mongondi pour na Hervé Mokili lobby. Il faut contredire, il faut couper sa réponse. Ngaku na boya ko loba boso na ngena lobenge PC kanda. Et na sens te. Eza en sens te niveau bino mibali bokomi ndeti ko utiliser biso. Neti ngana loba ngo mobali ko utiliser ngate bandale loti ngoye so zonga. Neti nga mobala ko utiliser ngate soko meminga ka baja mo be ngana ke sala rayo ofandi ngana ke na sali na bimi na sali ba fi na nga do yo ko mo ngana ba fi ko mo pousser ngana ba fi mo boye poka na ya na mbongo yo lataka o yaka o vivaka na sala rangote neti ngana lo bati mukili mukoye so zonga mobali fo sela nga te na mabete nga mobali fo sela nga moi mobali faut la nga obike moi si na la Bible écoute lobi mobali moi c'est vendre mobali abima ke koluka. OK, merci beaucoup. Hervé Mokili mona wanda contredire nga wanda lo baton Barbine eloko ngana ko lobeza boye moni même Bible lobi ke non moi c'est vendre mobali ke koluka. Mais pour l'instant na vie de toujours mener pour l'instant c'est pas ça. Pourquoi? On a contenu ya mboka na biso.
au lobby. Oyoki. Entrer dans nos amouquets, il faut te y bango. Le fait qu'entrer dans nos amouquets, il y a un comment qu'on préférait que moi c'est à ça la même tyrien, on a peine ça moi le bon mouquet pour que tout ça la nini doit évoluer. Tout à l'avenir autre ça la moi du bosso mais yo tant moi si au bundate, maintenant na c'est pulmoner. Via charge au ngana nango. Et mon aki na lâcher, na risquer ko lâcher pourquoi na mon na juif dans foyer na ba na ngai na moi so ngana zana bango na juif famille na bino na juif famille na nga nyoso na mutu na nga mais yo siko moi so sunga o edenga na ilogote monike o bona yo moi c'est peut faire ça là kaka biso te luka parité ndeko lukele biso makamba biso te lukango binote biso mais il faut que ça la mettre pour ça la lettre mobile on comprend que nous va gigolo non babi le ngo malembe eza quand même émission to me mango lokwa débattre to mango malembe eza problème il y a qu'on travailler il faut qu'on travaille so pona parité moi ko sala parité no ezani ezaki ngai fona parité to kabola ndambu siko biso bato tolingaki parité wana po to comprendre que bino ba gigolo bolinga biso to sala to lesa kabino donc ce que biso no so kabola avant yo ndo bana ko lesa ngai na manole sona ndé balandi la biso ko comprendre en tout cas na mona chose à makasi pardon mais oui c'est la pardon non balandi bo comprendre non ko mettre ça invité na ngate parce que chose à makasi koto eva tombo koto babila tomboki mais et vos apaisements na banana ngamni parce que na mona na zena maloba na bosa ni koto na mona roi babi Hervé expliquer biso bien pour na barabina na comprendre ma conscience bien alobi nini mi bal na biso ya lelo bokomi kotiki la plus biso charge donc moi si o asala ke le côté azana droit azana dibala te azana droit azana mobile na kishérité siko pour na Hervé na moni Hervé so épinglé min quand que moi si fa sala moi si fa boy siko na moi si oyo ana do ya côté kate ana do ko lokate akosa na moi sa dibala te non ngana le but que ceux qui vont s'arrêter kate soit moi ça la msala o sala ta mérité na dibala te non. Mais nazo senga na mwasi ceux qui na vivre na mwasi bona bali le mwasi na tina ndako premièrement mwasi wana faut azala femme moro a débrouiller non azala mwasi moko na tangi premièrement et deuxièmement azala mwasi moko aza apte tu vois maintenant et ça là que to évoluer na couple na biso bien pourquoi le fait que nga na mwasi na nga toza même idéologie même esprit tu dois avancer mais ce qui moko aza faible yo moko zo bunara mais l'homme doit se battre oui on ne refuse pas mais yo pe mwasi faut ba que non ne na zaboy nga na koza na za na mwasi bon siko so nga na beli lelo c'est exemple ngana beli lelo na beli na vana ndako mwana sala te oh sala o ya kana ba revenir au bomba yango et traité na dans sala le bomba te soko moi to komi na kam susu mais na biso moi to na kam susu na été barbi mon gon soko contredit biso par rapport à maloba o Hervé ou loba Hervé a loba bien mais koloba ke nga premièrement fona linga moi so atanga ba maman na biso akala ba linga ka mibalo batanga te ba vanda te bango kutu bazana bazako na fidélité à koleka tina ti ba maman ya biso mais bala na ba illettré à l'époque lelo biso lelo oui à cause na raison ya koloba ke moi si o yatangi te ako bala ete parce que moi c'est plus faux à moi bagage pour na bana mais ça intérêt à bana lelo koma nango ata mutatanga te olobisa moi français to koma lo wana braza ata mutatanga te azana monopole olobisa moi en français et wana ko tana ko no pesa raison mais ko lobate ke moi eza mususu amaeli aza sage aza opportunité ana tazo pe muto tangisa ete sko muta bongo so kutani na yo sancho ke moi so ane loko mokati na mais za babilo moi so zangi po akenda ki nango musika te sko moi sa bongo ko bala ete vraiment donc moi ça bon na droit bala te donc ça moi ça di bala te yebisa ngai
Pour moi, si on a mon sous à ça la sagesse, à ça l'intelligence. Mais ça va plus moi qui sont ça pour asseoir qui monte à orienter, toi qui monte à côté classe, toi monte à foutre les classes T. Ce que je moi c'est bon mot. Non moi la PC vient dans mon escale dans le temps à comme on a été vient dans asseoir moi si naé moi si ana makambu mais à la famille mon boé bazwa temps ça a été mais vient na asseoir moi ça na occasion tabinga. Tant balingana vient na bêter les histoires à vina binga so mo bala milelo a balanga donc c'est le moment ko avo balanga faut son en classe vraiment en tout cas la ligne à souhait na mataki occasion wana tena opportunité et azongi si classe abandi na ba cours aye akangele le pam abi na balo mais non sala oyo yo lo bena aki akangele le pam akangele le pam comme ozusi ba cours azuma notion à côté si une classe normale fiana lata abota bana mi balé à lata uniforme qui doit faire l'examen d'état aya se pela na bana na lopa to bana na ba lopa moko OK Barbie mon et lelo oyo fiwana akoma ko tangisa kana ekolo asilisa wana batani vraiment moi si oyo mayele akoma otangisa task oyo muntu atanga rate otanga ayo kota classe na retard tangi na bana mike ba benge kuna kombo etali ete essentiel à papier et lelo akoma madame l'école moko boy quelque part na PC école en moto parce que baza vraiment na ba yebi pena otangisa et lelo madame wana ana 5 a otangisa bana 5e en tout cas première deuxième 5e humanité vraiment ils ont chance pour naé Hervé Mokilo qui n'est Barbie Mongondi a outil kolo parce que par là au moins Hervé quelque part moi si ils ça va n'être ils ont critère na yo il y a ba choix na yo mais en logiquement parlant soit en général ba critère on quelque part aux handicapé peut-être ba o ba chance pour les canabans de l'école Hervé bon nga nazo handicapé mututé mais juste que nazo la mon esprit à basi comprendre nazo la mon esprit à basi de façon que so ezaka kotanga hein ezana ba mususu oyo atangi te mais sali ba formation au moins ni baza epelé maintenant eza juste que olamuka pour moi natango kala hein l'air tout à l'heure na ba époque ba Mobutu hein on comprend que mama zaka na uniquement kana ndaku papa fani mais toujours na minute na 4e vitesse au monde évolué il fallait tout ça la nini tout lamuka faut tout lamuka de façon que tout côté harmonie bien na ba famille na biso c'est un peu ça mais elo mususu na ngina lo beza juste que tant au moment lobi que biso tozo tinda bango balanaka ba papa mikolo pour que ba jigolo elo wana ngana kolo beza boye omoni moi si ce qui a outil a botami bien la famille a bien passé l'éducation bien je ne pense pas que nga ndena fandi awa na etinda moi si moko bokene lingelanga moi si na kelo linga ba tata moko po ba la soirée non là aussi na ba wana na pona nga na ko sala ngote c'est que moi si so akebongo c'est que eza vie na ye na mesani na ngobongo maintenant azomona ke kozana na mobali moko kozana na mobali moko tamsusu ba besoin na ye eza un peu limité tamsusu kozana na besoin asomba kabelo wana ata kabelo na mutu lobi a changé dans une semaine a changé à mususu mais mobali azana eza peut-être azana na ba possibilité wana te yango ne ezomemaka bango baki basa ba n'importe quoi tu vois yango ne memema bango basa ba n'importe quoi yango ne pe parce que bino mibali boko ko ba besoin basi na bino te opalo limo pardon ngai nazo pesa contenu o nga nazana ngo soko yo lingi na pesa o na pesa ni na ke na buka ndako ba tupona na pesa yo mais non na ko sala ngote na ko sala te na ko pesa o nga nazana ngo mais soko lingi nga na nde nazana na o nga nazana ngo to ko fanda petit à petit nzambe ndenge me makabati makamu na ye to ko keso to ko sala o nga na ko tangu nzamba atombolinga yo mutu na vie na otino na pasi je ferai tout ce que tu auras besoin. En tout cas, Hervé na oki olobi bongo mais mibali ebele ba o balingara ba banana basi na passe ba comme ça na soka Monica mobile ko mozo moi information fungwami omona azaki na ye fidèle pas azaki na loro tango comme na moi quoi allez
dossier ifungwami akomotala abosani ke alinga basi ya pembe te mais basi ya pembe bakomi na valeur omoni ya eloko nyonso faut non toyebana kobanga nzambe premièrement avant que osala makambo nyonso oyebaki nzambe mpe existaka nzambe azali po moninga azwi yo asupporte yo na bamoment ya difficile bon lelo mpe nzambe yana kaka apamboli bino atali ke couple oyo mibale basouffrir trop tika na ede bango napambola bango bakei liboso mais yo ntango nzambe apamboli yo otie moninga oyo outini na mpasi otie mokongo otie aleka mais nzambe mpe osepela na yo te nzambe osepela na yo te donc eza un conseil moko gratuit on a volé ça qui non les lots qui qui au vivre na mutu moko boya ndima que na tango passe les lots pe vie commis si pour tu peux ça moninga na bonheur sunga eke les lots ta la place biso de outil na place de commis il passe à se pele na o nzamba pe sibilo c'est un peu ça. OK, merci beaucoup na sujet parmi mokonzi olobini par rapport à dossier Hervat Magnoli yango forma bien alobi moi soko ozokende kolinga batami bimisa nango bango ba jeune garçon te eza bino moko basi boni kozala mobali moko te olingi kozolini vie apparente trop yango bokoma na ba mibali na bino ebele Hervé pour ngasko mambo Hervé loba na bitinga zo alopesa ndi tumte en passe fona lobaka si ko ta zo loba tango Hervé zo loba ke biso basi tolingi to ko apparaître yango na toki kolinga mibali ebele banani oba otinda yende kolanga mo ka uteko kufa tala mobali asali eboyi yango ngako tapesa position te yo mo oyeba mwa so alinganga te oreli vangu na ebite moi moso alinganga to alinganga te donc na pesa ka position te pour so bi mobali ya comprendre ka ke olingake et si la comment manipuler ko nango ndalo bengo tonga midi pourquoi comme que soit remarquer car na benga no mba moko est-ce que benga na pe benga pe te ko ebi kaka o te o bunda fo benga o somba crédit no na mbongo no o sombi crédit na mbongo no o sombi mega na mbongo no mais so benga to no pe to benga ngate poani c'est eux deux ans yo kubenga et on a bien fondé du sombi na crédit mega o ba fan na ba kabe ba tindelinga mbongo na so mega na crédit na benga on ça passe belé mabala et loko zo ça ça passe belé mabala yango ngwana kozanga dans disons quoi kozanga dans disons bolingo bango balingi bazala toujours bakimaka non babi le monde ya moni siko chéri makase babi la bi to c'est loko ozwe yango evanta bino na ba parler trop moi si yango maluka beza abonné bino bozomona ndenge plateau ningani koto babi na lobi boy Hervé koto atomboki na yeba te eke na kosukela biso wapi ndina boy Hervé mignon tali boy mobala mwindu tout ça au sera ngade petna yande ni somela mafuta somela parfait l'auto melate l'auto melate kande musala passe we kita mata et jeune kaninga bisinga makasi na suis 20 000 francs na zuna bengi alors Hervé to keto yemela c'est là pendant pour la barbi yo kosunga mobali te nga na sunga mobali wa sunga ngaso sunga ngate na sunga 50-50 na ipsa soko sunga ngate na sungo te faut mena pesa mama biso alia ala mama tembele atumbi mwa poisson allié amelima ya la lipongi c'est la pesa mobali OK Hervé mokili na yoka barbi na lobi en sunga mobali oyo sunga kai barbi ngana ebi mobali moko abasali inane na mwasi na ye asikala osombela ye ata paquet moko ya mèche te Hervé mokili bon omoni soki kovandi na mobali kovandi na mwasi inane osaleli eloko te se lolingi te premièrement po koloba te ke ozwaka mbongo te ozwaka mbongo seke oza na mwasi mosusu oyo ekendeka kodepense mpo na ye mais mwana bato olekisa ye temporaire wana nga vraiment na basepela nango te omoni donc mobali a bien il faut prendre soin ya mwasi na ye sikona o barbi na lobi mibali bitumbi bozo le soko ba wonga mibali ebele besa pona bino mobali omono kabeli moste mozo tinda mwasi obenga ngate omona mobali msa tuna mwasi le to mela te le oselanga tama kilo ngulu maman Aurélie elo moko na koloba ezaboy yo ndenge oza wana osalaka mosala na yo yo okutaki mobali oki otala mobali na yo
journée on a ça la quitter disons salité ana mbungote oh tala boy mwana mai na donc papa ya bako Adam mon crédit raté. Il y a côté les crédités. Ils sont payés ça. Babi on va répondre à Likambo. Ils ont payé ça té. Au moninga, so pia ngate no piote. Na bisa. So ko payé ça ngate no piote pour na 100 francs na kembaka Tala sa ki ba bimisanga munene. Loko mto voyager. Na ibisa yo. Kuna Diego aloba, abwa ba jeton. Kuna Ejena loba. Kuna je proda loba ba bimisanga ku ko moka bobe. Sikona mbongo no simonga pasi wana alela ye kwekele atezo kaona saki na kucho vanjwa na otaloga luganda kwezika siko posho ya ndeni nanga na eto oliate okedefa Babi Mongonzi la capacité de la presse la kisi kaka ke lelo apia kopé moi $10 lobi apia yo sungi ko petana na lela wae sungi mais ko pe ko zo wa mushina avani place mona bakamani alo yandeni na place na blog yandeni commandant mais na ko zo ma $20 moi oh na ya fait ça tete ko yate tasco degré ta degré garçon mais ki lo wane pa na ngai na bisi moni yo mbasuka binga nga sute jour binga na ko expliquer yo abingo mina alo babi dande nini babi mbela ngama kulangulu na yo le mekalo kilangulu te oyo na abeka kama makotwana nga betuka ngama kotwana ngana pesa bon chance te ngamo bali soko za gigolo na o testo kana 2 jours na comprendre que oyo déjà son ami pese kana fongole ka dusumo boesili a profiter nga mobali wa bandaka def sanga vrai mobile soit bi def sanga au sengete mo apesio apesio au delà ou à delà mais so mobile bandika au def sena au moins $20 q au senge comme zela tu pobosani lobi nango def sena moi $20 nga garçon mon def sena lobi moni yo ato ngo kufa na piate en tout cas babi na songela mutu gano memela ngo batembele ngame na matango mais nga disimbo na bisusu babi na ndeni ngene ke musa carburant zate carburant $250 na zomfilo ozuma 50 déficit et comme il pesa bokino na ba jina bolingwa salité apolo bina déficit osusu vraiment babi mongo na Hervé Mokipo to mo chité ba réalisateur a signalé nga déjà to mo chité déjà au lobini ba propos ya barabine pona yo lobi yango ndenge bon omoni pour na barbi naïbi parcours d'aïté et en plus naïbi ba bilo ba kamba kutana na moté comprendre mais na bolinga vrai moi seul ligne mobile mobile pas ligne moi sinaï une fois ce qui est mobile azana na baisse moko moi ça couvre quand comprendre à couvrir de façon que non tout pas comprendre que moi na maya zana na baisse moni mobile peut bien soit kudana moi sinaï que moi si moi aza à peine à baisse il est pas ça ligne à couvrir moi sinaï de façon que tout en tout il y a moi sinaï va comprendre que moi na baisse dans l'essence là le vrai amour ya moi on na yebi babi mongondi pese loko to comme la mission na suka la mission na biso mot de la fin par rapport mot de la fin parce que kufite aux alliés toujours en vie mais par rapport à sujet oyo na émission na biso alelo na ba dédicace na ba baninga kayo ouais na lisolo to beti lelo ba de na biso mibali mingi bino mutuzo pousser ba jeune fille oyo ba OK ba Dubai ba jeune fille ba osama mbuzanga tina ba jeune fille ba komisa ba comment ba parents mibali OK na bible lobi moi si faut vendre mobali kendo luka tellement biso moto senga parité pour to moni mama longue ba mibali ezate o va na mobali sombela kwate lambate ma oyo biso chérie to bi malaka compliane sala ro bien yo to somba gyan ikona oyo bi to somba compliane ye mo to somba compliane ero akenda de aso wapi mais yo yé babi ndeni beta comprendre ça la bien la taille pas para talon loin de somba kia donc mibali bozo conscience botika ki gigolo botika ki pasha bozonga ki binu bozonga pena ba noko zo pena charge à moi c'est bandeli po suka pour moi ça zo temps lo baliko na ote lelo to komi na ndilo mona moi si muso to bundana mobali ki sapika boy po ani na ebike mobali o sela ngelo tato ke je m'en fous vas-y non ato ki talinga te o sa na sala mankate
On a émis aux Zawana, Nasomba Mesh Namoro, Kabel Namoro, Parfait Namoro, Nyosongamdo, Ato Kiel, Belengel Loté. On a pour la Selembao, on a regretté. On a quartier qui gagne. Non, on va dédicacer ça, on va linga. On va découvrir votre chance pour la Nabiso. Vous m'en souhaitez de la vidéo Nabiso pour s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois, vous va nous recevoir. Merci à notre caméraman derrière la caméra, Eugène. Merci beaucoup à notre boss Alexis Casleton, notre boss. Je vous salue. Merci beaucoup. N'a pas déconné sur vos ascochés. Awa na Black News UK pour vous allez jamais ici parce que Barbie Mungodi Azawana. Merci à toi aussi Aurélie Vango, merci à notre conseiller Hervé Mokili oyo a contredire ngalelo mais PC loko vélo kodetinga so piété ozwa ngaba pasha bajigolo na bokola bangote. Merci beaucoup Barbie Mungodi, la joie est partagée. Hervé Mokili, mot de la fin par rapport à l'émission Oyo, mot de la fin parce qu'on profite mais par rapport à ce sujet n'abisso ya lelo et puis la dédicace na balinga rayo. Bon, là on a rôle ba na wiki maman na ngatu le melo. Barbie Mungodi qui osombela kangi lo te mo zo bijinga la te la mona. Na ngana mona ngamoko témoignage. Témoignage, vous imaginez au sombeli moi si biloko presque tout. Mais quand il a moyo somba que tu connais na mobile mosusu. La tianka nengi yo somba ki. Mais so goudana voyou, abo beto pa kato bilamba na nyoso kina. So goudana moto za bien éduqué, arati kwa ki moni. Pour ya koloba ke bino basi ya lelo boko pesa biso mi tout passé. Boko la ki sabiso ba biloko ba filmer mo oyoyo. Tu vas nous rêver monter mais tu comme rêver moi biso peut te comme na bino ekenge biso peut te comme no ko tikala ka no ko to timba to comme timba petit yo ki jigolo yo bien on timba te ngande za na ko premièrement moi soko kabela ngala arte nga na ko linga te vrai non premièrement na bi place mbongo na zo tate ngala linga ka ngana toka ka na luka mbongo na ne na ngai c'est un peu ça bon to na osuka na suki après c'est juste mbote na avocat na maître Hervé Mbungu na PCP maître Papi bongonda bambote belé na PCP Janine Mokili bambote belé vraiment merci. Ok, merci beaucoup Hervé Mokili et merci Nathan à disposer qui pour toi yambayo na émission na biso. Et voilà par là tokomi na suka ba jeune fille ba jeune garçon to sungana to zongi saboningo na sens o ezalaki nango ba mibala ba jigolo botika kishigolo bozonga ba vrai ba noko ndenge Hervé Mokili alobi ba bi mongo dipe koto alobi mibali botika ba biloko wala obosasa na ngwana bolingo to pesa ngo sens to zongi bolingo na elengi o bolingo saki na ngokala to ko ba pena na bolingo wala vraiment ndenge ezalaki ke bolingo za bolingo to tika kolinga na pona ba intérêt ezala ngo listomba te vanité de vanité ato lingi mobala sombeli opongo lingi mona sombeli o mutu kaliko na ngo okufa kaka. Donc c'est un peu ça na pesi mbote mingi na ba nyonso balinga Aurélie Vango de près ou de loin. Voilà, on a déjà. Joyeux anniversaire, hein? Il y a Gauthier soit dilemma, mon pas la mandé fois pembe, voilà des prix. Voilà la 4-4 il y a Belgique. Gauthier soit dilemma, joyeux anniversaire à toi. Et joyeux anniversaire à mon caméra, hein? Image de Fabrice Mandé. Bon, le 6 jours au Kende Wapi. Fabrice Mandé, on peut sa position. Le 6 jours au Lala Wapi. En tout cas, merci beaucoup mes abonnés. Merci beaucoup abonnés à Jika Télé News by Étoile. Partout ici, vous allez commenter, vous liker, vous partager. Kaka Ndenge et Zalaka. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. À la prochaine.